biscuit na ngana ngabongote babi mwasi ndelo boko mwasi ndelo boko mwasi ndelo boko ko kesa lo mwasi ndelo boko kabla chonchi tamsoza ni molokolo nanga lelo boko na otebesa ngande kaso ga mwasi lo boko ngana sinelo boko na nalende lokolo na yo poza ya kusaya bandeko balinga mi balobi mwasi ndelo boko mwasi ndelo boko soki nalami madeso ya kolinga te ponukala soakotala liso te mongali alingi mpaka sala soku ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena mwasi ndelo boko besinga ndelo lamba wapi posa ya kusaya nzola mwasi ndelo boko olamba wapi soki tono asalia ayoka loba batulampaka mpe bamona mpeleve nga na loba kaka posa ya kosa mama balobi mwasi ndelo boko balobi mwasi ndelo boko mama rangaya nayoka kineko za koyemba mama mwasi ndelo boko mama yango ndelo boko ezongisi papa na ndako mwasi ndelo boko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi selo boko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe Maliwa Yama Sierra Bien fait de rien
Bye bye. Boé, é social. Achendez-vous. Merci beaucoup pour la émission. Monsi Ndele Boko. Vous êtes sponsorisé par émission Moseka. Demain, le moderne. Liboso ya caméra. Mon Anzilia Tongo. Ye. Alubarana ete. Totali Mupanzi. Ye Kalo. Kalonji. On va caméraman. Abisso. Liboso ya micro. C'est ton esthétique Mbemba. Papa na Betipe. Papa na Riti. Sponsor officiel, c'est émission Moseka des malheurs modernes. Et bon, on coordonne Abisso. Il y a Roger Loponda. Ou à Sala, pour qu'il soit au Sala. Babilile qui toque, image qui toque. Et bon, hein, Babi Sala Komo. Tantinia, Balobi déjà. Attends, il n'y a pas. Eh, Tantinia Bana Moseka, on a Tantinia Bana. Ah, maman, c'est ça, kota. Batou la parape, pas mon âme. Élève. Bon, il est Salaka. Bonjour, moi, c'est ça. Bonjour, papa. Personne ne va l'enlever émission. Merci beaucoup, maman Asmaka. Mon mot de salarié, Ah, mbote, tanti Moseka. Tala côte nanga libenge. Yo ebika tando zo samwa no Azmaki net na poto mena en Afrique. Batou la paka. Ba mon appel. Ko banga raté. Maman, si ça présenté biso, biloko ko betela lelo, Monsi Ndele Boko, toi na nini? Nazana chou nanga na Monsi Ndele Boko. Ya chou. Nazana tomate mbuma. Toleka. Poivron. Ya ngonde makambo. Matungulu. Tokose. Tomate Omela. Sereli. Ya ngonde makambo. Ndembi. Batula mpaka. Pilipili pe zali ai. Fe doré nanga pe muscade mungwa. Nazana
kwisi na ngai yango nde tobeta nango elubuya mwasi nde loboko mpe loso na ngai mpe huile na ngai yango nde tobeta nango yango nde na mwasi nde loboko yango nde makala. Merci beaucoup balandi ya émission mwasi nde loboko sponsorisé par émission Moseka Demaleo moderne lelo toko mona nde nini bakobetela biso bulai ya mwasi nde loboko yango nde masisa yango nde yakalo mona nzeli tolanda baba koto kuna mbango wapi. Merci beaucoup, Balandia. Mwasi nde loboko est sponsorisé par émission Moseka Demaleo moderne. Maman Azimaka Aziza. Étape nisibo. Étape nanga tokomi na kati chou na ngai na kati ba légumes na ngai ndembi na kati matungulu yango bomoi ba légumes na ngai nyonso na présenter bino déjà si na kati na mwasi nde loboko émission Moseka Demaleo. Merci beaucoup, c'est bateau na paka pe ba mona pele fe ba moni ndenge ba se ba présenter bilon na biso otoko salela nango elubuya mwasi nde loboko sponsorisé par émission Moseka Demaleo moderne mona nzili atongo yakala yango la to ekota na kati santi loboko. Merci beaucoup bateau na paka pe ba mona pele fe mona nzili yakala kalonzi tolanda baba koto wana esalanga bien makase taka. Merci beaucoup malani na biso to bosse répéter maman Azma Gilisus toye awa to comme étape nini awa comme une étape na komi kocha chou na nga na mai ya moto yango pona après na kitisa chou balamba yango bongo te chou ya kolamba ona loso ya bulai afozwa chou ocha na kati ya mai ya moto après ozwi okitisi olongoli yango na mai wana osokoli yango bien nde kokota na bulai na biso. Merci beaucoup mon Anzeli toyoki nde balobi mama Ziza tomoni nzungu kiti nzungu na biso ekiti tokomi na étape na tokisi kwisi na ngai awa na tokisi na kolongola yango mikuwa nyonso tu nde siko na kotia na loso na ngai bokolanda étape oyo ekokoma. Merci beaucoup boyoki nde mama na biso Azimaki alobi na kati ya émission mwasi nde loboko. Merci beaucoup na balanda biso kandinga yemo coach na sebengal bagano boite bo tolanda ga yega sai maotro comme l'étape ni mama Azmaka comme une étape nazolongo la kwisi na nga na nzungu nazotonga na plateau elongwa esi la moto po nalongola ngo na mikuwa yango nayotika wana mwa moke naotia na plateau po esi la moto apona na ndokata yango natia mikuwa na bolongola mikuwa. Merci beaucoup bolandi bino moko ndenge mama Azimaki alobi déjà kala mingi te akolongola ngo mtuni aboka ba mikuwa ato sekala bisoka etalioti batula peka pe ba mona pele fe mona ntila tolanda bango kote ba comme l'étape ni mama Azimaki comme une étape na mo longola kwisi na ngai nazolongola misuni kaka po toana posaka ya misuni toana posa mikuwa te yando sala mélange yango sala mélange na losa bulai na ngai normalement naza kaka na posa ya misuni mikuwa te papa wana bwaka mbo tosani biso nde na Afrique batapasi tokobwaka ngo kaka ngai na kaka na posa ya misuni. Merci beaucoup bolandi mama na biso Azimaki alobi ya na posaka ya misuni ocha mikuwa ngana dame. Merci beaucoup mon Anzili Atongo Tolega. Merci beaucoup Balandi émission mwasi nde loboko. Mama Ziza on étape ni singo. Ato comme une étape na mo kalinga ba légumes na ngai. Atie mafuta. Atie mafuta pona loso na ngai ya solo ha. Ato na ozila. Tangezo wa moto pena bwaka ba légumes na ngai na kati. Merci beaucoup mon Anzili. Tolanda bango kuna. Merci beaucoup Balandi ya émission mwasi nde loboko batula mpaka ba mona pele fe mona Nzili Mère Azmaka tokomi étape nini tokomi na étape nazo kalinga na baleki mo kalinga ngwa nazo kalinga papa yango na bulai na biso ya mwasi nde loboko yo kanchunga ya chunga konza kosa ya kosanzola nzambe mère nanga Moseka olakisi na ba biloko abomekala akufi akende suwa
Batula mpaka ba mon appelé na kati émission na biso ambiance za la kabo ocha to kati ocha na ocha loso na ngana ocha loso tokos loso na ngana kati bulai to kufa ya boke wapi ya boye kokende wapi bazui wapi ya boye bazui wapi kaka na mosekati nyango so balola kaka yango nazoba mwasi nde loboko loboko esala makambo loboko ndi suka akufa batula paka pepa mona pelefe ya boye bazui wapi kaka wapi na kati ya mwasi nde loboko yakalo mwana ntile ocha ni mususu ocha tolega masofi zo mbala moko te merci beaucoup mwasi nde loboko ya boye bazui wapi bazui wapi papa danger kaka na moseka kitoko makasi yango nde papa na ngai bazwi su wapi bulai na biso bulai bama ka moseka lobi bosala kaka boye kolamba kitoko balobi kudia kusabalala na kati ya émission mwasi nde loboko nani merci beaucoup balandia batula paka ba mona peleve tokomi so na tapli mama sisa tokomona kaka na kati ya nakomi kokitisa njungu na ngai merci beaucoup balandia émission mwasi nde loboko zoela bisongo ndenge biloko na biso ebeli sikoyo après tosala nini après nakodekore sani na ngai bokomona loso na ngai ya bulai ya mwasi nde loboko merci beaucoup mon antile atongo tolanda bako te bala ekuna merci batula mpaka merci beaucoup balandi émission mwasi nde loboko mama sisana moto komi na suka okoloba nini tomoyi deja sai na biso engangi tokomi na suka émission na biso mwasi nde loboko yango mwasi loboko alambelaki bino loso ya bulai na poulet na cuisse de poulet kokalinga nasi bomoni recette na nga oyo nasaleli bino yango oyo nakoservi bainvité na nga mpe balia yango na peti simbasani na mama sisa simbasani na yo saka na oka ndenge ezalaka kaka mwasi nde loboko ekomi na suka deja batula mpaka mpe bamona peleve kande tolobaka kaka liboso ya kamera wa bino ndeko mwana nzili ya tongo mpe ya kalonji liboso ya micro c'est ton esthétique mbemba sponsor officiel c'est émission moseka de malewa mo ne tala nayebi na nangana nga bongo te babi mwasi nde loboko mwasi nde loboko ko toza oloba mwasi nde loboko kabila tionci tabusoza ni molokolo nangana loboko na otebesenga nde tozogaka mwasi loboko ngana sina loboko na yo naliende lokolo na yo poza yakosa bandeko balingami balobi mwasi nde loboko mwasi nde loboko soki nalami madeso ya kolinga te pondutola soakotala liso te mongali alingi mpaka sala soku ya mosaka oyo mpasi nazwi na mongali yena mwasi nde loboko besenga nde olamba wapi posa yakosaya nzola nzambe mwasi nde loboko olamba wapi soki tono asalia ayoka loba batula mpaka mpe bamona mpeleve nga nalobaka kaka posa yakosa mama balobi mwasi nde loboko balobi mwasi nde loboko mama na ngai nayokaki ndenge aza koyemba mama mwasi nde loboko mama yango nde loboko
ezongisi papa na ndako mwasi nde loboko mama na ngai nayoki oyembi kitoko tono alobie mwasi se loboko mama na ngai salela yango posa ya kusanzola nzambe. La signature na yo ezalaka nini? Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, ok. La signature na yo ezalaka nini? Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo ezalaka nini? La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo ezalaka nini? Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. ya bokoko ya mboka Congo. Kata mususu ata ya libaya. Tozinde oyo. Okay. Émission ya bokoko botala ndenge lobaki soki lubuku suka. Bonjour les amis, savez-vous qu'il y a de bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, des bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa moderne.